Le dimanche 28 avril 2019, peu avant de présider le culte spécial, Sa divinité Simon Kimbongo Kyangani s'est entretenu avec une délégation coréenne. Entretien porté sur le développement de l'église kimbongiste dans différents domaines. Une occasion pour la députée nationale Henriette Ouamou de dire au revoir au chef spirituel peu avant de s'envoler pour Kinshasa. Une autre invitée, c'est l'épouse de M. Luzo Lobombi. Quelque temps après, sa divinité Simon Kimbongo Kyangani procède à son entrée dans le 7 temple du Kama. Entre-temps, la délégation coréenne a assisté au culte du jour. Suivez l'essentiel de cette journée. Mostrarmos a luz do dia, papá, mais uma vez, muito obrigada. Estamos de joelho, cabeça inclinada, não estamos a conseguir olhar para si por causa dos nossos pecados. No pensar, no falar, no pegar e no pisar, fizemos muitas coisas que não te agradam, papá. Por isso nós pedimos perdão. Nos fez longos e pelo mundo inteiro, e tudo isso nós pedimos em Deus nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Sikawa toko simba lisusu mokanda mwatata nzambe toko fongola na Exode 35 verset 20 à 29. Exode 35 verset 20 à 29. Exode 35 verset 20 à 29. Soki tozwi kotanga ezali boye okombo misato ya bule tata mwana pe tata molimo mosanto. Mingi pe bamoni na bango papa kisolokele te to papa dia ngenda pamba te babotami na nzela. Kobotama ya ndenge nini boye bayambi bino na eglise kimbangis na sima na bango. Bozali nani ba bebe na po na baoyo ba monaki ba papa. Mingi nanga nazali koloba na monaki mama mwilu te tata na matei toyi koyeba mama mwilu yango wana basali biso rappel koto loba te mibeko ezali ya bakoko na biso na mibeko tokobeta sete na mobeko elobi ete okozala na banzambe mosusu te ya solo soko mama mwilu azalaki na nzambe mosusu kasi biso na bino kino lelo tozali kaka na molili na libulu oyo tokweyaki ya 4400 ans oyo papa Simon Kimbangu ayaki kobimisa biso
me lokola mama mwilu alongaki asalelaki nzambe mosusu te biso pe yango wana tomonani bato mama mwilu na mokolo mwa lelo matei na ye ezali ete bolanda matambe na ngai bino pe bakimbangisi botosa mibeko tokakoli mobeko te mama mwilu soki alongaki na ntina na mobeko po ete azalaki na bolingo alingaki tata nzambe alingaki pe moto oyo asalamaki na elilingi ya tata nzambe biso pe tozala na bolingo lokola mama mwilu tozala bamama pe batata ya boyambi tomikitisa liboso ya tata nzambe po amba te bolingo yango nde ezipaka mabe nyonso bolingo yango nde ekokisaka mibeko nyonso toyaki kotanga na mokanda ya mibale oyo ekoma Moïse mwana ya Amalami na Yokabeti na libota ya Lewi akomaki mikanda mitano mokanda na ye ya mibale ya Exode yango wana biso totangi na mokolo malelo esika wana totangi ya solo ezali maloba ya Moïse te ezali nde tata nzambe alobaki na Moïse lukela ngai loba na nkangu bato baza na motema ya malamu oyo bakoki komemela nga makabo po ete totonga ndako mosantu esika bokoyaka kokutana na ngai bamemela nga ba-or ba-argent batisu ya kitoko ya chair banzete mabaya biloko ya kitoko bamemela nga yango Moïse pa apesaki sango na libota nyonso ya Israel nzambe alingi ete totongwela ye ndako mosantu asengi makabo kaka Moïse asilisi koloba moto na moto alongwe esika Moïse azalaki bakei na ndako na bango moto na moto kozwa likabo mpo na tata nzambe ya solo bapesaki na motema ya kokita bapesaki na motema ya malamu biloko ezwamaki ebele banani bapesaki yango batata na bamama ya motema malamu baye kozwa biloko wana batie yango na makolo ya Moïse biloko ezalaki ebele Moïse azwi yango apesi na baouvrier po basala mosala soki tokei kotanga na Exode 36, 2 à 7. Tokoyoka likamoni lelekaki wana. Ba ouvrier, ba tiki kosala misala. Ba ye pa ya Moïse. Ba lobi na ye. Hey Moïse, loba na nkangu. Biloko oyo esengeli biso kosala mosala ekoki. Ba mema lisusu biloko te. Ndenge plan yawe apesaki ndenge boyokanaki na yawe biloko esi ekoki bamema lisusu te Moïse pa alobi na ntango akomi parce que bato mosusu bazala kouta mosika bakomi balobi moto amema lisusu makabo te po ete biloko oyo topesi eleki mpona mosala ya Nzambe soki toke na Exode 39, 42 à 43, tokomona ete Moïse asepelaki mosala esalamaki ndenge tata nzambe atindaki yango na ndenge tata nzambe donc selon le plan de Dieu pamba te Moïse sanctuaire wana makambo amonaki yango na ngomba nzambe alobi na ye oyo nalakisi yo kende kosala selon le plan de Dieu Moïse pe asepeli apamboli bana Israël apesi bango mapamboli batata pe bamama likambo tozali koyoka awa ya mama mwilu alobaki nakei nazala molobeli na bino me makambo mosusu emelami ya mama mwilu na le 12 avril tango apesaki bakarte
na balongi wana ya liboso. Donc banganga nzambe ya sikoyo ndenge tovandi wa batata pe ba mama mwilu alobaki boye na sepeli po nazalaki kobanga mosala makasi oyo soki nakokoka te me lelo na sepeli po bino botelemi liboso na ngai mosala ya pasi yango wana. Boyika mpiko alobi na bango lisusu alakisi bango batata voila alobi ma oyo bango bakoloba na bino botosa ba oyo bango bakoloba bosalela boyima te. Biso tozalaki awa na lukutakanu oyo kaka tozalaki na yango ya le 10 avril au 12 avril au 13 avril papa pe alobaki likambo yango alobi na yebi pasi ezali me kaka na tango oyo pe nzambe asepeli po biso totongela ye musée centre de recherche spirituelle. Mingi toyoki na mabondeli tozali kosenga ete bapesa biso indépendance spirituelle ekolekela na nzela nini batata pe bamama ekolekela na nzela nini me na nzela ya botosi. Papa alobi na yebi pasi ezali me toyima te asengaki nzembo na chorale de dirigeant alobi soki minyoko soki kozanga eye na tina tozali kosenga biloko mpona kotonga musée mpona kosilisa musée boyembaka nzembo oyo meme na bandako na bino. Papa alingi nini mama mwilu soki apengwaki te po azalaki kotuna tango nyonso posa ya nzambe. Papa Simon Kimbangu na esika na komi nasala sikoyo nini? Papa Simon Kimbangu na etape oyo nakomi nasala sikoyo nini? Yango wana biso ba mama oyo batikelaki mosala ndenge mama alobaki na biso na le 27 avril avant akufa alobi jangenda tala ba mama na yo alobi na ba mama botala bana na bino ezalaki po biso topesa maboko na mosala ya tata nzambe ya solo. Biso ba mama na batata lokola tosangana o na ngomba oyo ya bule tozwa pongi te kino ndako oyo esila musée. Susi ya papa ba mama ezali susi na biso. Papa alingi musée esila alobaki na biso musée ezali koluka mbongo ebele. Awa soki totali bato mosusu bazali awa basi bateka mapango pona nini? Pona kotinda kaka mwana na poto. Biso pe tolinga Yerusalemi, totonga Yerusalemi, tosambelaka pona Yerusalemi, tokumisa Yerusalemi. Yerusalemi nde lokumu na biso okombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Amen. Kansika putula diambuko mwela yeni tubu bya bambana mbasi muzulu za kulumuka kembela bekembelanga. Lelo 60 ans déjà depuis maman atika biso na bonzoto pe 10 ans depuis amataki awa na nkamba Yerusalemi ya sika esengo na biso. Tozali dimanche le 28 avril 2019 deuxième journée ya milulu na biso awa. Lelo maman révérende Kala Francine évangéliste national na République du Congo atei biso na mikanda miye. Abandaki na psaume 122
du 1er au 9e verset. Aye koleka na Deutéronome chapitre 5, du 1er au 21e verset. Sima aye kote ya biso exhortation na biso ya lelo ezalaki na Exode chapitre 35 verset 20 à 29. Apesi biso référence na Exode chapitre 36 verset 2 à 7. Peut-on continuer na Exode 39 verset 42 à 43 kunande tokozwa conclusion ya Matei na biso. Lelo ezali mokolo ya esengo, mokolo oyo Nzambe apambola bandakala. Tikete lipamboli yango evanda na biso kino lelo. On va devoir les saluer pour leur permettre de repartir aussitôt, car nos amis sont talonnés par le temps. Ils font une course contre la montre. Et pour la circonstance, nous invitons le secrétaire du cabinet devant ce micro pour la circonstance, donc, pour les saluer. Papa secrétaire, à vous le micro. Ezali délégation ya batata pe ba mama ba coréen de moni bango ba vandi awa ba zali ba investisseur ba yaki tango elekaki ba pesaki promesse na tata mokonzi ya bule ete ba kozonga lisusu pona ko continuer masolo yango madame Li oyo to ko inviter bo mona e kala mingi te yende apesaki promesse na papa ete akozonga kasi akozonga na ba partenaire mususu a respecté pe malobana ye aye na ba partenaire mususu ba directeurs généraux ya ba entreprise ya minene na cadre ya misala oyo na partenariat na lingomba na biso ba kosala wa na nkamba Yerusalem ya sika. Okay, so now Madam Lee, as I promised to invite you to come and join me so that you speak at least some words in few seconds. Kiambote Kieno. I am very happy to hear today. Nazane sengo makasi depuis mokolo ya lobi. I want to say, Papa Simon Kimbangu, praise the Lord. Nalingi naloba ete Papa Simon Kimbangu Nzambe azwa lokumu. Two weeks ago, I came here. Ça fait quelques semaines nazalaki awa. I have no idea church is so big. Nazalaki na idée te ke église ko ekozala munene boye. Papa did it really good job. Papa sali musala makasi. When I went to America, I talked about this church, Papa Simon Kimbangu. Everybody is so shocked. Tangu nazongaki na mboka ya États-Unis d'Amérique, na beti lisolo ya Papa Simon Kimbangu na église na ngai, batu nyonso bakamwe ndenge ni nakomaki na esika oyo. Every word the people know him. Nazali koyebisa bino ke mokili mobimba eyebi papa. I come to Congo. Many politicians, so many business people, I speak about him. He's the #1 church papa. Na zongi na Congo, na sali pena ba membre politique ebele, ba ministre, ba gouverneur, bango pe témoignage bazali ko pesa nga yango wana azali numéro 1 na Congo oyo église to pesa kalokumu mingi. I will continue Korea, America, all over the world, especially Papa Simon Kimbangu. Praise the Lord. Everyone know to him and continue church will fire going on. Na ko continuer ko pesa témoignage na ngai ezala na Corée, ezala na États-Unis d'Amérique, mokili mobimba ke Nzambe azali malamu na kombo ya Papa Simon Kimbangu Kiangani.
May you don't know people here how much he's a strong man. Boko comprendre te bino bat bozali awa lolenge nini bozali makasi. I get up in the morning, I pray for him, I see him, I speak to him. Na ebisi ke chaque tongo na monaka papa na sololaka na ye na monaka ye. I've never have a feeling like this. Natikala ko sentir boete. Every day my heart is loving him, touching him. I want to learn from him. We will continue to develop all Congo people. Uta na ya awa na zali ko comprendre te depuis na zonga motema na ngai etikala awa na ko continuer ko linga papa ko tala na ye ko zala na ye tango nyonso. I am the woman. Nazali mwasi. I think you, everyone lady here, same way like me. Na ebi ete bino nyonso bozali awa bozali ko sentir lolenge nga pe nazali ko yoka. Every village, every place, people need to touching you. Na ba village nyonso bisika nyonso bato nyonso balingi bazala lokola bino kozala pembeni ya papa. That's the reason I'm here today. Yango wana raison na ngai ya koya lelo awa. I will bring many, especially my Korean, American, everybody, thank you to come here. Et nazali ko remercier équipe na ngai mobimba ba coréen, ba américain oyo bazali awa nazali ko senga bango merci. We will bring already light and water. Et si to memi ba équipement pona ko tia éclairage public na nkamba et puis ko tia mai ya komela. We have equipment Kinshasa airport. Et tozali pe na ba équipement mususu déjà eza na aéroport na Kinshasa. We want to take it out, little difficult going on. Tolingaki toya nango mais tozaki mwa ba difficulté pona ko dédouaner yango. Once we take out equipment, we start working. Tangu tozoko zonga lelo eza pour que to bimisa ba équipement wana misala ebanda. I know you and Papa pray for me. Nazana kondima ete église mobimba elongo na papa bozo sambela ponanga. Also, I pray for you people. E ngai pe na ebisa bino ke nazo sambela pona bino. I will coming back very soon. Bientôt na mikolo ezali koya nazo zonga lisusu awa. We will working together. Everyone here have a job. Toko sala na bino elongo ba oyo bazali na misala te bozozo wa misala. I know Papa wants dream to do everyone give a job and good living life very desperately. Na ebi ete ekozala lisusu esengo mingi pona papa amona batu bazwa misala awa na cité ya Nkamba. When I come to Kamba, very, very desperately this place, and I want to all Congo villages just like this. Oyebi tangu mbala liboso na komaki na Nkamba namonaki différence na bamboka mususu oyo ngai esi na tamboli tamboli. I really happy to hear. I will learn from Papa. I pray for him. We working together long time. I want to give it to him. Good health, good life, all the family, church family. I love you, my heart. We will see you very soon. Motema na ngai ezali vraiment ya kokangama awa na esika oyo yango na kosenga na papa a continuer ko bondela pona biso tozali komona bino lisusu na mikolo ezali koya na lingi bino mingi. Merci.
tosangisa maboko totonda madame Li na maya pesi biso na kombo ya tata mwana pe tata molio mosantu na kombo ya tata ya mwana pe ya tata molio mosantu. Merci.
tobongisa maboko totonda yango na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Merci. Tusamba. Entsamo za mfumo wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa siditu, ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu, tuka kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Tolanda ki matei na biso. Mama pasteur ne ateya ki biso. Abandela ki na banzembo bayuda. Ake na mibeko. Mikanana ya suka to yoki to bomba to salila. Pona mukolo wana to bika. Urubi ya kala loba pe ya sika. Makambo oyo tomoni lelo pe oyo toyoki na matei na biso ngoloba ke likambo ya tata Nzambe ata eumeli ekosala. Mingi tolobaka makambo ezali koumela. Balobaka na bango kaka bongo. Me Nzambe tango alobi avandi na ye. Soki ekokani tango nde esali. Papa Mfuma Longo aza koloba na biso boye. Biso toza na bambongo mike mike tomisalila. Po bawana tango bakoya bakoloba bino pe bosali mingi. Oyo etikali biso tosala yango. Tomoni oyo tomoni, toyoki oyo toyoki. Me ba papa batikalaki kobongisa makambo nyonso. Elakisi ke bilaka nde eza kokokana. Tango nango ekoki. Papa alobi makambo eza koya ebele. Bamususu bakoyoka koyoka. Bamususu bakomona ngo na misu. Soto lobi makambo ya kala. Koko Abraham abotaki kaka mwana moko Isaac. Isaac nde aye kobota bana mibale. Bamapasa. Esaïe, Esau na Jacob. Mbotama ya Isaac ayaki na eloko na kingo. Eloko wana ayaki nango ndambo ezwaki Egypte.
eloko wana yaki nango etambolaki Europe mobimba. Oyo tolobake bato oyo baza mayele, bato oyo boye na boye. Eloko wana Isaki moto ayaki nango. Tolingi oloba boye na ntango ya Papa Mfuma Longo tomonaki mondele moko awutaki na Corée aye alobi toye kosenga bolimbisi na maoyo ya salamaka Jacob abotolaki bukonzi. Likabo wana fale ezala ya biso me ndenge toyebeli histoire même na kati na libumu ya mama Rebeka Jacob na yaya na ye babundaki. Oyo Nzambe alobaki ete mabota eza na kati 12 bazali koya. Ebongo kubunda wana yaya alingi abima Jacob na kati ya libumu asimbaki genou ya yaya na ye po afrene ye abima liboso. Me tanga make yende ya kozala yaya malgré ça abimaki kaka. Makambo ya kobebela après bukonzeke na Jacob. Ndenge ba pasteur batangelaka biso ezali bon. Bakoreyen bayaki kosenga polisi na Papa Mfuma Longo balobi toye kozongisa bokonzi na bino. Kimokolo ezaki ya bino biso tobotolaki toye kozongisa yango. Yango Papa Mfuma Longo alobaki ete eloko wana etamboli mokili mobimba. Na ntango wana papa alobaki ete eloko wana siko eza na bakoreyen. Sima alobi te tolata saki topakola putulu atoni nakende kozela bino eloko wana biso nyonso lingomba mobimba tolobi kende kozela biso eloko wana ngomba mobimba ya likambo te tokosenga bolimisi lisumu oya Adamu Eve aye kolanda tokosenga pe bolimisi na batata tata senga bolimisi pa ya mama na bana mama kosenga bolimisi pa ya tata na bana bana kosenga bolimisi pa ya tata na mama. Kamuwana tosala pona nini papa kokende kozwa eloko wana ye moko pe alobi na lonzoto oyo naza nango te me tobosanaka ntango papa akendaki tolelaka mingi banzambe bakei bongo be bongo te bapesi promese toke kozwa eloko wana biso tozalaki kozela ti lelo mpe tozelaka kaka moto mwindu okobonga bango bazwaki 1 quart biso toza na 3 quart. Papa alobaki bongo nsima nango Nzambe mpe atindaki nzembo ntango nasalaki mokili moto mwindu mpe nasalaki ye bango napesaki bango 1 quart bino boza na 3 quart. Nzembo yembamaka na Jésus-Christ bona kolakisa ke makambo papa alobaki eza ya sole ye azali Nzambe. Bolelo oyo bango baye balobi baye kosala misala wana nkamba
soki bamoninga na bimi na landi bango biloko nyonso ndambo biloko baye nango ndambo biloko bakobimisa na douane mikolo oyo foyeya baza prêt ntango bayaki mbala liboso tokangami bafoto ye moko alobi bafoto wana etamboli ti mpa na ye kuna na États-Unis ti na Corée bisika nyonso bamoni yango alobi batuni ye ntango nini yo okendaki kuna bakamwe basepeli toyebi te molongo ya oyo ekoya awa soki bakozala boni awa liboso bayaki bazaki mingi te mais lelo bamindele bakomi 11 komi luteyi monene na kolakise te ntango ekoki nzambe akokosaka te sikoyo baza koluka esika bakotya mai bafore mai epesa nkamba mobimba bafore mai bakobongisa banzela bakotya baminda aéroport po ntango eleki bazokende kotala donc baza na programme makasi yango nde toexplike est-ce que motuna nzambe akosaka bi akosaka te kosaka te tozoboya nde bato ya songisongi bato motema mabe kende koloba na bango makambo ya mabe bango baza kolanda likambo oyo ya biso ya tata Simon Kimbangu presque mokili mobimba alobi église oyo eyebani sala oyo tata Simon Kimbangu asalaki lobi bakoyela biso misala me nga naza kobanga nabanga bia nabanga te imbangisme oye soki bapesi yo mosala salela yango ndenge basengeli yango kodegrene te bomba bomba po likambo wana eza mabe yango mpo bamfuma longa tonaka eske bino bakoyokisanga soni te bandimi nyonso balobaki soni ekozala te baboko ntango wana soki ezalaka milai zongisango ezala mokuse bati yo place bongisa mpo bamona verite ya bana tata Simon Kimbangu mpe papa alobaki ete liboso bakimbangisi te mpo basouffrire mingi boyebi yango bi boyebi yango te nga natunaka tokosala na banani question wana ekendaka kwe te tobebisa te omoni ke na 60 tata Simon Kimbangu abimisaki basoda misato ya mikuse monaka soda akangi lisu moko ezotala mosusu ezotala te mpona nini na Congo tosalaka moyibi bayoki soni po bituma na mabele tolingaki tokoka te na 60 babimaka misato me tala Kinshasa ndenge ezalaki tobundaki te nzambe nde mutu asalisaki biso yango wana toyebi ke tozali bana ya bapapa bana ya tata Simon Kimbangu mama présidente alekia toteya bana
mikoleliki tolobaki ba mama ya Yerusalemi pokolo Yesu alobaki yango. Kolo Yesu bamimisi ekulusu balatisi ekoti ya nzube na motoki na makila eza kobima amemi sikawa na shikoti na mokongo na kotindika ba mama baleli ba mama ya Yerusalemi. Sikokolo atali bango balobi ba mama ya Yerusalemi bolela ngai te bomilela bino moko. Elakisi ke kuna yaki epai na ye biso mpe tokolanda ye soki olongi na mokili kolo nde akoyamba yo me soki osalaki mabe kolo mpe akoyamba ngayo akoloba awa na yo place ezali te. Yango balobaka ke totika mabe tosala malamu bolamu nde ekomema yo na esika ya malamu mabe ekomema yo na place ya mabe. Tozali bana tata Simon Kimbangu, tozali bana ba papa, tosala oyo Nzambe alingaka pote tolonga etumba. Yango na koya ya mama mema kendaki avant kende poto na Amerika azongelaki na nzela mukolango mbule betaki makasi poto ezaki pe na poko bakomi na banzango bazwi direction ya nkambo mekola poto elekaki voiture jeep oyo azalaki etourne mutu ezongi epai euti balobi tokontinue kaka namoni ke tokokoka te yango nde bazongilaki na nzela. Mais Dieu merci tozebi ke avril bambula ebetaka mingi me ya mbala oyo mama ayokeli biso na mikolo oyo nyonso tozali bien. Donc batata na bamama continue kosala misala na yo to continue kobondela ndenge papa alobaki mabondela ya ntongo mabondela bangonga soare na pokwa mbote ya soare ezangaka te bango moko nde baza kobongisa bayebi ke bakendaki kozwa eloko wana biso mpe tozongela place na biso ya liboso moto mwindu amoni pasi mingi yango nalobaki ete le 20 août 1619 bato ya liboso ekotaki na États-Unis place bakitelaki 2019 mabondeli makasi ekozala place wana tozwi invitation bakimbangisi tozala wana ebiso kutu tike tokoka te bao kaka baza kuna basangana 400 ans bana baesclave babandaki kokende na poto ezokokana na mbula oyo tomoni mpe mama mwili komata na ye na nkamba 10 ans ekoki kasi soki tokomi le 2 juillet 2019 ya mbula oyo kokoki nzembo akokisi 20 ans yango naza koloba na bankole ntango batelemisi bino boza ebele feti wana bobongisa yango ya kokoki nzembo na mama Kimpa Vita 20 ans kokoki nzembo peleleki tosalaki tu programme ezaki na kwimba na Angola sika bakundaki
Mama Kimpavita. Bangolais basalaki tout bayaki kotika bilamba ya mama Kimpavita. Nazalaka nango kaka kuna na ndako. Donc fait wana tosangisa yango. Mama Kimpavita le 2 juillet 1706. Kokinzembo le 2 juillet na 29. Donc, comme nous tous mes mango ensemble, passe bako qu'on a biso la monaki. Et lui, comme il est 5 on a biso. Les camoussous tous qu'on ya complètement aussi de sa misée, na senga qui $10. La fin du mois, il y a mai, le 30 mai, bon, écoute, en Kamba. Donc continuer pour ça, misala na biso ya misé. Na elangande to salaka mingi. Période ya mbula to salaka mingi te. Tant mosusu bolambi sima mbule ye ebebi na. Mais na langande to chauffer misala nyonso. Na kanisa mwa muke nazalaki nango ya ngwana pona koloba ete kanisa oyo batata balobaki na biso bango balobi oyo tosali te bino bokotikala kosala yango po botonga Yerusalemi babeko totika te po mokili eza ya koningana makambo eza